Kembote. Tango président Kasavubu abandaki kozongisa ba frais d'émission et bandaki kotikala. Tango bandaki ko voyager bato babengaki ye Yuma. Et babosanaki ke Sagesse Congo et Loba Boye. Kiame voix Kieto Kavwako. Donc oeza yanga, eza yangai, oeza ya biso, eza yangate. Bapesi mbongo otongisa balabala. Mbongo wana ozana droit ya kolia même pas 1 centime parce que eza mbongo ya peuple, eza mbongo ya batu nyonso. Nzela wana eza ya batu nyonso. Mais oyo balobi ke o salaire na parce que yo mutoza na responsabilité ya kosalisa misala oyo mbongo wana koliango ndenge olingi. Lelo yo tozomona ndenge makambo ezoleka na bamboka na biso. Bakoze eza ebele. Mais oyo ngai nazomona eza parce que tobosani pe minoko na biso, tobosani lusansu na biso. Omoni tango balobela par exemple spiritualité Congo ba enseignement ya Bukongo eza religion te. Mais eza ba principe oyo ekomisaka mutu azala na kimuntu. Omoni muntu c'est l'être humain, kimuntu eza comportement oyo eza na kati ya mutu na yo. Yango nde ba enseignement bandaki kopesa bato, ba ancêtre na biso bandaki kopesa bato ndenge nini bakotambola pour que bazala bantu, bazala vraiment mutu. Lelo yo ki mutu wana eza penate parce ba principe nyonso wana tozo bafua yango. Na kala ebanda kozala même na bamboka mutu en fait bato banda okanga bakadena na ba porte te parce que mutu oyiba azate. Même upaya oti musika ba okomele moi papier ou bien moi message moko boyeke okota na ndako tel to tikile bilo olia kuna akende afongoli porte aleka ka biloko wana tango mutu mukolo ndako akoya biloko na nyonso ezali parce que bato bazalaki na kimuntu bazalaki na ba principe. Mais lelo yo tozobosana ba principe nyonso wana monoko sambela no place nyonso zo sambela. Mais tobosana minoko na bisote, tobosana culture na bisote, tomeka ko fouiller totala ba proverbe na biso ezoloba nini bokomona ke boko yekola makambo oyo ko sala ke mutu azala na kimuntu. Donc muntu kakala yeki muntu. Donc voilà un peu on a linga kina loba. Et d'ailleurs na e-book na ngai na komaki ba proverbe belé. Par exemple pour na koyekola ndenge nini ya kozala un bon gestionnaire parce que ba Congo baza vraiment ba bon gestionnaire parce que ba yekola ngo na culture na bango. Na opesa bino mo ba exemple par exemple ya ba proverbe ya Bukongo wadiansioka makani kokila. Donc soko lingolia na tongo tongo bandako se préparer na pokwa. De ezol lobake soko lingoza na avenir moko boya bien lelo déjà se prépare kandam ndambo. Mususu elobi ke dioko diansa lo sa vantendo. Omoni linyoko oyo ozomona lelo keza mabe mais boakango quelque part. Peut-être jour moko kozala nanzala okoliango. Ezola ki sapeke lelo ozana bozwe belé be tiaka pe mwandambu peut-être un jour ekoko sunga yo. Omoni ba principe nyonso wana ba proverbe nyonso wana ezana culture na biso ezana ba écriture na biso. Tomeka kozongela ozo sambela na côté nyonso ozo sambela mais tozongela ka pe moi ba culture na biso je pense eko aider biso makasi jeunesse. Sinon autre ozo sala biso peut-être ozo kanisa ki a eloko ezate non incarnation ezali tokoya ko futango même na vie oyote. Donc voilà on azalaki nango bandeko. Alors nazana pena brochure oyo ezana ba puzzle na kati français anglais beaucoup retrouvango na Amazon. Donc matondo mamingi lusala Kembote.